Nazayine sengo ya koyeba ete bozali ebele biboso ya ba poste téléviseur na bino pour la kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino passe pe ma na République démocratique du Congo pambate to koloba to ko beta ntangwa kasi basusu ba ko fungola miso basusu penza ba ko fungola miso te pour les gens qui ont fait la mise au terrain de Moïbi, des alliés comme Mabango Bongolo, Koso, Atakoba Kolinga, Koloba, Makambo, Zangitina, Kassibo Solo, et Zanabobele Bosolo, Talalelo, Lenge, Bosolo, et Zalibongo triompher. Talalelo, Lolenge, Nangambo et Nyon Sacré, Bato Banso, Balongwe, Kassiba Vandi Bobele pour la cause de la Keba, Bête, elles se sont poquées à ma casse, et Zalé Kosa la Passi Pemawa. Na banzi ete bandeko ya deux pes ko suwa na la kati na bango ele mikolo na mikolo ba kozela nini comme na bango po ete ba cholo kabuya ba cholo Félix ba chola na bango alors ezali ko pesa pasi pe mapamba te ba gouvernaka ekolo lolenge wala te ba gouvernaka mboka lolenge wana te accord ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo ba américain bandeko na ngai tokolobela yango pe tokokata po to la minute bobele moke o tokoloba mokolo mwalelo accord wala bato bayiki basepela kinango kasi bande kolanga Félix asinyaki accord en ezaki le 25 posa ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ezalaki nini ezalaki ete yena ba Amerika basola ntoko na ntoko pe ba signer ba accord dans le Cambodge minéré ya République démocratique du Congo mais tala ba Amerika pour na kolakisa humiliation pour na ko humilier biso pour na kolakisa ete bali la tina na biso te tant to baki bato bayiki bakotolaki biso te bayi ba Amerika le 24 ba signer contrat na Kagame siko motuna na ngeza ibo na ko tula bandeko oyo bali ba nyama ba bolole ba komona likamba Kongo lokwa likamba lisano ba komona ba mboko ezali ko kende lokolo ezali maseki bato ba ko kufa lokolo bali ba poupée e ba ebiete ke bali bato oyo esengele te makilela bango ganga pe ba yeba kongo mali ba telema ba yeba Amerika ba signer contrat na Kagame le 24 Kagame sakala ba wolo Kagame elle minéré oyo ba yeba Amerika ba zu contrat ba signer ka pe ba obligé pour la mboka Félix Antoine Tshilombo il faut à négocier na mwana mboka Kagame basali kosenga ye na makasi yali posa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo te pour ni ba ko selese makaba bongo la lombango pe na makasi ke sengeli ba yoka yela Kagame OK posa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo yaki yela ba Amerika basola bo ntoku la ntoku po ete minéré na mboka na mabele na epo yenda za chef de l'état bomi tula nanu pona nini ba boyi ko solola la ye directement moto ali mokonzi ya Congo bakei ko solola Kagame le 24 pe le 25 bakuta ina ye baza ko senga na ye ke ye senge na yoka na Kagame na lombango bayi ba Amerika balingi biso mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ake ko sombongo na ba Amerika bakie ko sombongo bo yoka ki ngo peza malamu toi keleki ko so humiliation to boza ko humilier Congo un grand Congo. Pourquoi tu comme humilié boy? Pourquoi Moutuno se fait finga Congo? Pourquoi Moutuno se fait chola Congo? Parce que c'est pour la biloba mi yibi oyo bo ali ko kokolo ba bo sembote. Équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Mana ngana ko nyado na ngai. Pour la nito ko nyoko maboye. Pour la les gens ne comprennent pas papa de l'île bolo bakaloko tali falanse to lo batayango. Mboka yali na kokufa mboka ezali na kokende bachecholi biso mboka likolo ya bozwi na biso mboka likolo ya minéré na biso mais to kosala assemblée lokwa toza bien États-Unis d'Amérique a solo linde na Kagame ba obligé Félix balobi la il faut boyoka la Kagame humiliation te pourquoi parce que Félix azaki élite parce que Félix a même mboka la kanza
Félix est un motoboka lingi était Félix a connaître ba humiliation pas humilier biso Congo la lenga ko sakala te soka sala ki moto mosusu penza ke soni wana zoyoka yango na kati ya bimisali bande fa démissionner parce que amemi mboka o na kao ya ko sakala te a humilier ba congolais lo lengi ata Kabila humilier ba congolais te parce que bazo considérer kutu Kabila que Félix pour Kabila azo kele pas la bango bazo yambaye juste reprendre du contraire la tapis rouge. Bakei ko sala contrat la bango pona nini Rwanda ememela bango minéré et assassiner ba congolais pour bango bazala besoin de ya Congo mais bango moko balobi so toke ko assassiner Congo et ko yinda pourquoi bozo luka Poutine te Félix aza de loko nini o azo ko kateko qu'il n'est pas Poutine a changé automatiquement il a peur de la mort toko kufara kakati tozaka bakufi signé le coup la musée Laura Désiré Kabila Luka otika kimia lobi ba yembelo atanzembo ya malonga yo moko za torturer la kati la yo mais ozo sepela ba humiliation na retour ils sont ngela des nations et peuple ne mzaza souffrant yo te ya yo zo bomba yango ta muso zo mela oza kolia oza ko s'en fouter mais population de basako nyoko boye ben paiement misale zate nyoso boteka kombo la bino buka buka bozali ko buka na ndenge ya kosakala te bo rendre ba congolais encore une fois ba pauvre pe boza ko buka bongo bosali eloko ya malonga te bosali na bino eloko ya malonga te nazomona ndenge ba mama bazolela la ba video nazomona ndenge ba mama bozosala bango bosali eloko ata moko te mais boye ko détruire o baninga basalaki lolenge ezalaki kaka bongo na Kabila bukaki bango te pourquoi bino nde bato boye komona propre na ba détournement bozolinga ba place neti kala isolé po bino boye kotonga bakobuka kabino pe biloko na bino bokesi bozo batela yango bakobuka ka yango ya mokonzi wa koyaka akozongisela bino mona pièce na bino bosali eloko te bo détourner ba mbongo eloko moko ya malonga bosai na mboka te boyende koteka te boteki nation boteki na peuple bazobo mabango lokola na bato akutu bape misaka mais bozolanda ka bato la fitali caméra olobani kabuya pour le moment. Et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons d'abord nous faire confiance. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique et que la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent avec tous ses voisins-là, puisse avoir effectivement une vision d'une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner puisque nous sommes 110 millions d'habitants, 2 345 000 km², 407. Nous avons plus de 120 millions d'hectares de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement? Je termine en disant que nous n'allons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous sommes conscients qu'il faut rétablir les attributions régaliennes de l'État. L'armée professionnelle, la police, la justice, l'administration et une bonne politique des affaires internationales et étrangères. Donc, l'Afrique, encore. Bande kolango monindo ki belela. Mongongo ko kauka. Ba mama ya moto mojali moto mozima mitepe mokozima makate. Assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizima na ngobwana South Africa la mboka ya Gilo Mpinga. Ba mama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe fokuyo moto pe bakoko Lumumba Dio Mngangulao. Tolobe la nation qui la medjendeta lo take tumbankale ko to bokela ko de femme pekato la ken. Mama la chabienne
maman sociale to bunde la mboka na biso. Nous avons un sérieux problème. Bon mon yango ba blague té. Comment on néglige le number one de la République démocratique du Congo pour aller négocier avec les Rwandais, mais na minéraux et ça na Congo. Et puis baza ko obligé président ya Congo à solola na Kagame. Ça c'est quoi ça? Hein? Pourquoi ba osala bon? Yango moni Vital Kamerhe lobi pourquoi tu croire? Na ba mindele. Pourquoi tu ndimela bango? Vital Kamerhe abi to osala nyoso po to négocier. Mais bango baza na bande ya makambo nyoso ndenge badaye ko salam. Ba Vital Kamerhe batu ba détruire nation congolaise pour baya pour la mission. Mais lelo yo kandenga komi ko se manquer pe la Félix indirectement parce qu'il y a ba ko sala le côté. Azala ba secret ya makasi ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Ya ba détournement yeso ka beti na monoko ne ko zande kao. Paulo bila ko sala nde na sala e Kabila. Donc nenga vandi la sose la ka mukolobo ka Félix lo baleke bo da ko arrêter Vital Kamerhe bo mona nde ko sala. Donc il y a comme une arrestation sur arrestation. Il y a bien les bimate, il y a malam les bimate. Et pour la vérité, la justice est comme stérile. Justice est comme stérile. Moi, je suis en roulage. Je suis en autopsie. Je suis en malam ou est-ce que je dédommager la famille? Est-ce que Moutouala bateau va peine de mort? C'est comme maman premier ministre sort na ezanine na mboka ya bieba kolongola ye na mboka ya malamu ezala gouverneur ndenga bomaka bato wala misato na mboko eza malamu bakolongola bango pe basali boloko mais bazolanda Kabila bakosela ke makamuta apesi bango pouvoir. Kabila n'a rien fait. Kabila tika pe mbongo la mboka oyo. To inaka Kabila po aboya ko céder bo konzina biso la normal. Bongo Congolais la biso bo soko azo salani. Yango moni batu biso balobi faut me laisser les pays au Rwanda diriger biso. Soki Félix azo kokate. Mboka la biso boko tiki lango bapaya. Ndo bandeko ba africain muso ba komolo bango na kanda. Babi faut me céder les pays. Parce que tu as compris un grand Congo va fou comme ça yango à genoux na Rwanda. Ça se fait jamais. Batu balobi soki Félix Tshisekedi azo kokate qui laisse les Rwandais dirige la République démocratique du Congo. Ça c'est pas humiliation. Bilo bata Félix yango. Bozo yo kango petit. Des africains musu baza ko se manquer na biso. Da bango yo sonne bazala ba yinika Félix hein. Un grand pays comme le Congo va au sakanango pour la niveau que le Kemanda ka pouvoir. Bon que le Luka maman Célestine. Na France la papa Michael. JKM le number 1 au de la presse congolaise. Gauthier Boulaya to benga. To kunda maman na biso. Maman missionnaire to benga. Mboka mune le quoi Congo. Ba au sakanango. Parce que Bozako qui ne commandé n'a bougé Traoré. Hein? À choisir à l'objet le col angala ça déterminé. Allez Poutine, descend. Yonde ba obanga mikolo. Mboka et Telengani. Alors Félix a obligé à okende comme qui sait pas ya Kagame. Kagame siko ko senga ye bamboka. Félix a kopesa parce que azala oya kolobate. Po ba coopérer na yete. Ba coopérer na Rwanda parce que le kuteli bile banda ko beta. Les États-Unis d'Amérique Félix va coopérer na yete. États-Unis boy ko coopérer la Félix. Yango biso toza ko belela. Makambu ya boye ekoyi ko sala mate. Il faut ba Congolais bo telema. Ba Congolais to sangisa misolo. Il faut la Congo to ningisa ki chassa to pekisa ba député ko sala ba sénateur gouvernement to kwaisa yango parce que ça gouvernement ya mabe to benga na bango na mboka na biso parce que ba humilier biso
baza na posa ya kosunga nation te. Rebelle azo compte assez facile pour la nini. Parce que rien ne va. Rebelle azo compte assez facile na mboka ndenge. Bamboka o bazo to sito boteli combien? To sito boteli bamboka combien? Bamboka nyonso eza na maboka ba rebelle pe baza ko avancer. Baza ko avancer pour l'état sinon ça derrière bango. Bamboka tout ala baza derrière bango. Félix a le loko ko sala te. Et puis eloko la zo ka moi. Ceux qui botent na ba vidéo parce que faut la recherche ba vidéo. Bon comme on a ancien président il y a ceux qui Nigeria comme président ozo kimanga. Président on passe la coup d'état, ça la pe soldat c'est le coup d'état. Comme on a des ozo kimanga na mutu. Président wala azala ki wana. C'est quoi présence de les akini. Il y a un commissionnaire. Aza commissionnaire ancien président wana ya zalaka kak na ancien président wana pe ya Nigeria wana azalaka na tangu bakei na este oyo bakedaka pola makambo ya kosala makambo ya bilanga na asi ba bebalaka pe kuna ina ba Félix bayokala kite e ya zonga kana ye boye de aza ancien président mutu na ye zalaka la makambo ti lelo pola nini parce que bango baza ba coopérant. Parce que bango baza ba coopérant. C'est quoi bande kolanga? Est-ce que tout tika mboka ngo kele ka bongo to lo baté? Nyoso pe tozo lo boy ça lo kuta pour vérifier ngo ça lo kuta. Et ça lo kuta pour les besoins aider pe Félix ngo ta pese bilo ba mbongo boy. Beaucoup mi kotembo la ba mbongo aussi facile. Pour les besoins aider pe été. Ya koyebisa yepe makambo solo bo mona ngona misu ke mboka ezo kende po ani bozo kosa bolingi koyebisa yete hein yango tozali kosenga na ba congolais conscient totelema mwana mboka Martin Fayulu m'a dit makambo la solo boyebi yango ozali président élu na 2018 yonde oyo peuple azali kotiela motema ebele ya bato ba se décourager tant ba moni oki ko sangala ba kabila prouver bango ke lisanga na bino wana eza na lolengo bango baza komona te parce que bato bazo boya ke opposa la biso o totieli motema o sala so eloko te avant mboka eza kokende on tue les gens processus erokele pa mindele bo kata yango. Telema papa, Bunda et Tumba la valeur il y a 2018. Défendre patrimoine parce que ça m'a belé na yo yonde mto gagner l'élection. Yonde mto za président. Jusqu'au preuve de contrôle baso considérer l'élection à solo. Oyo peuple mo mbachaka misu. Papa Telema. Telema. Bouger Kinshasa. Bouger Kinshasa. Bouger Congo. Bana bakomi kolela. Maman Océan. Koutana président. Yebisa tout le monde a clarté. Yebisa président Telema. Le bana président landa ba aventurier wala te. Président contre la mulongo la bangote. Yende. Oh biso tozo talela. Ce qui a accueilli kula c'est que mboke te kami. Munoko yanga me malobo la zolo beza yanga te. Eza bato bazo benga de partout. Ba pour remettre Angola le bon Dieu à botard de bonheur et monsieur comme la maman d'Angola la mokitene Florence Matondo Mido. Maman moka benga na akena bandi kolela. Abandi kolela. Maman c'est beaucoup de présidente. Maman c'est bengela nga président. Maman c'est sola la président. Président bana bazolela yo po yonde papa. To bunde tumba ki chasse ningana. On peut négocier la Poutine. Poutine a quitté la Mboka. Parce que rien ne va. Les Américains ne nous aiment pas. Les Français. Makambo basali bisolo. Nana koyoko croire nango. Et belé peut-être bayebi yango te to pe bayebi ba osala sambla.
mboka nini ko dirige mais bongo biso tozala derrière les Rwandais biso to soki boyebi te mona mboka Félix Antoine Tshilombo les Américains ba obligé alors ndebo toko gouverner Congo ndebo congolais kolonga non il faut tout ça la guerre il faut tout ça la guerre peuple bazolela mengala yebi était président à côté les pas solo ka stratégie na yebi ke mona mboka Martin Fayulu m'a dit à côté les mains parce qu'il est l'homme du peuple. Pour tout ticate ba rebelle ba ça sabise ba ça sabe to ko ticate ba américain ba kota po ba mercenaire ba kota kabuya tshila biso ka mateka to sisi la biso non longo toza tongo to lamba maki to bito lamba maki na bleu blanc na biso to somba ki yango on dirait ba marque sika to soba ka alimentation s'il vous plaît. To ba komba alimentation te mais la ba alimentation nyonso même na ba wenzi total la suko expérience oyo total expérience ko ko salema déjà ya sika mama tia bleba peuple congolais photo fongola misu monela bino moko na misu kalungu yango neza na moto déjà ezo chauffer désolé là comment nini kasi filmer bien yo kana botala mafuta na kati ya moto botala bleba na kati ya kalungu botala bleba na kati ya kalungu ezo bunda na moto dala bleba zo bundana na moto bomoni bino moko bana kili eko mais après ta 5 minutes ndeti ko ya bandi ko koma mafuta de bleba yango tonzolia yango na Kinshasa mikolo yango eza pe na goût ya beurre liwa la biso to longo la baloso to komi na bleba belo mo botela ndeni makambo osala biso pourquoi parce que eloko moko la Congo ezo sala ya malonga te eloko la Congo ya malonga ezate to yeka ko beta mbela pona ko yebisa belo ke attention pire réseau ya pona biso attention contraire ba américain ba signé ki yango la Félix te na mona mboka Félix Antoine Tshilombo te ba signé ki la ba Rwandais le 25 ndé ba ebisa ki Félix ke ndé la Kagame bosi sa makambo oyo po biso to signé contrat là pour la minerai à Congo vous voyez soko zo sala makamno ya moyibi soko zo sala biloko kaka po oboma mutu moko songolo yozo bokonzi tala sort nango pasipe mawa na banzi to tambola bien pe to yoka bien pe to sunga Congo la biso parce que toza tellement ébélé ceux qui te soulignent beaucoup la biso to kozala passe mama bonheur mama Eugénie Zemanga Valérie Petelo to zebele bande kolanga mususu ba benginga ébélé na mboka yango la bosani nzambe akopambola biso la banzi maloba la belo la commission pa mona mboka Martin Fayulu Madidi ako répondre bien mikolo mezali koya pambate azali na même souci au belo bozalango mais le ko ali moyi politiko nde azali kotambola bongo mais néanmoins maloba la bino na commission yango na awande to sukisi kabu ya l'homme puissant merci na yo penza tika nzambe ya lola alekala kobatela yo. Merci na Pape Dieu, directeur de recherche stratégique et personnel Sango Mokondi, parrain ya Bemiso Babiso. To bunde tumbala bosolo la patrouille la mort nous vaincra papa Alfred na maman Clarisse na mboka ya ba maman Vava ba joli qui est dit maman de la Suisse moi na mère de Brino na Autriche moi na mère de Brino na Autriche ya Nikota Mutunga vraiment yanga mokonzi na Angleterre to kobenga yo pour la matanga to lukato sangisa moi misolo en tout cas merci encore une fois moi na mère de Brino na Autriche bon partager mes missions bon liker bon tia ba commentaire ba si je sais pas j'aime merci na ba abonner na ba baza ko s'abonner en tout cas to bunde tumba ya ba vie to bunde tumba ya ba abonner pona to koisa munguna celui qui veut la paix prépare la guerre la paix doit quitter nos esprits tout ça la posa penza ya kimia to récupérer mboka la biso pe mémoire ya bandeko la biso bakufi to le la bango na esengo yango la tozolo bakaka to pona courage père ezalate ingeta